Bonjour, bonsoir à tous ceux qui ont la belle occasion de nous suivre sur notre chaîne YouTube Mosakolishako TV. Mosakolishako TV qui est une chaîne chrétienne. Regardez tout le bagage seulement à 100% Bonzambe. Babi kema na bashano moni papa zolanda wa kangami na mire. Wande toujours boya. Bashano papa zolanda kangami na mire. La chaîne mo éducative. Oh papa ko fa na bana zotala azoyo kamate ya kitoko ya papa na biso pasteur Chako ba mate ya moko vraiment ya kitoko. Donc sans plus tarder na plateau nanga na zanga mon côté na zana invité nanga papa Esaïe au beaucoup découvrir bientôt. Bonjour papa Esaïe. Bonjour maman. Papa Esaïe, tu sais bien que mon émission est 100% chrétien. L'émission est Sali Nzambe, serviteur de Dieu. Vraiment, bazolando, baza pour ça, papa Esaïe azanani. Tout le monde a papa Esaïe azanani. Ok, merci beaucoup pour la balanignoso ou bazolanda biso. Je pense que nous examen ko la liboso pour bamonanga na télévision. C'est pourquoi on appelle ça un bâton de mingi. On est sur bazolanda biso. Kombo nanga eza kansonga Esaïe évangéliste na église Suforko. Oyo ezo kamama na révérend pasteur Daniel Mukendi prophète du Kalu Diachadai. Soki oyo na Suforko au continent avenue Mukwa okokuta biso tozawana. Merci papa. Tu es to plonger moi ndam beaucoup beti absolument parcours na yo na parcours non nzambe nzambe azwaki yo wapi azwaki na bar azwaki na terrasse. Est-ce que papa Esaïe a une famille moko eza chrétienne ou pas? Ok, merci beaucoup. Question malamu otuningai. Nazo pesa pe matonde mingi pona bato bazala na biso. Ngai makambo na nzambe na yebaki nzambe te. Na banayi kotambola selon volonté ya mokili. Na banayi komiyeba te. Mais un jour nzamba ye kolokotanga nazalaki na âge ya 11 ans. Tant nazalaki na 11 ans na ye koyeba ndenge bazo salela nzambe et pesinga souci parce que yamani komona bato oyo bazaki na valeur te bazo salela nzambe ba komi na valeur. C'est pourquoi pesinga pe souci pour na bana ko salela nzambe lelo nazo benga mana komo na ngai te mais nazo benga mana komo ya mosali ya nzambe. C'est pourquoi ozambe wana nakangama kinaye yango ya komisinga lelo na komo mosali na ye. Vraiment merci mingi. Et alors na église le besoin évangéliste tant vous arana ba collaborateur na yo bato salarana bango. Ils ont eloko nini oyo monaka ya mabe pa na bango. Mona ba sala musana bango vraiment malamu. Tous eloko mo mona na faut un plus moi ba ça ma place moi. OK, merci beaucoup. Na yebiki na église na biso tozana ba serviteur rebelle. Tozana ba évangéliste, tozana ba diacre, tozana ba intercesseur, tozana ba serviteur rebelle na quatre église na biso. Mais na quatre église na biso to sepelakate un serviteur aza lokola collaborateur. Pourquoi? Parce que papa na biso ayebisaka biso na tambolaka na collaborateur te mais na tambolaka na fils. Pourquoi fils? Parce que fils aza mutu oyo azotosa moloba tata na ye. Na kati ya église loko toza ba serviteur ebele papa soki ayebisi biso ke ndenge boza boyi bo salela nzambe ndenge sengeli ko salela ye. Yango na to salaka effort ya ko salela tina ya nzambe lokola maloba ya papa. Na kati ya ba diacre ceux qui ont oyo azo salela nzambe sur volonté ya nzambe te to kolongola ye po totalise ke basalela nzambe boye basalela nzambe boye po msala nzambe ekende liboso. Mutonga sala mabende tsama beni no bino longola ye na poste na wana. Merci beaucoup pour la question malamu tuningai. Na yebi ke mosala nzambe ezalaka na conséquences ebele ezalaka pe na yesengo ebele. Bato ebele lelo bazo salela nzambe mais bazomi pesa mobimba te bazomi pesa tato plutôt azo sala neta lingi ko sala te neta lingi ko sala. Ce qui tomoni un serviteur ba pesie misu ya ke kende place à songolo pour kende ko intervenir pour na mosala nzambe ozo sala mais ozo mana mutu wana lobiki azo kende mais par après mutu ya pesie molopo ake osala mosala wana a pesie mo Congo atikelo ko sala yango te ya wande oyoki na lobi mutu ya bongo tozo tsaye mo panzi to banda ko pesa ba. OK papa siko na église ndo zabo za ba ser bon. Merci beaucoup pour la question tuninga ngai na kati église naza célibataire te
na kati église naza marié naza papa ya 2 enfants moi nanga liboso aza mobali ya mibale aza mwasi. Mais tout le monde a mis une église comme dans la poste mon évangéliste o mukambi songolo mukambi pakala moi dans moi dessert moi ba ça na église ba yoka na raté moi ba yoka na raté si ma raté pour nani évangéliste a tout un sabon mibale. Bon soki évangéliste a commis na temps ya ki a commis na basi mibale ou 3 ou 4 wana eza mabeli boso ya Nzambe. Pourquoi un serviteur soki au commis na temps ya kobala te il faut oser la maîtrise parce que okoki kosala eloko moko boye oyo koyi koyo ki sans Nzambe soni parce que oza mutu oyo ozotema liboso ya batu o mutu bazo tosa yo à tout temps bazo peso respecter mais yo soki okomi na tanya ke olingi mwasi oyo olingi oyo mais tant basi ona bakoyoka ke mutu alinginga alingi pe oyo bakosala désordre. C'est pourquoi nazo yebisa ba serviteur ba olonga pe bakena ba changer une église. Oui akoke na ya akei atiki église a même subino charge wana mais alingi ba sasali ba trouble na kati église mais nazo yebisa ba serviteur boy soki oyebi ke obalite zala na maîtrise yeba ke oyo yo zo salela azanza mbe azamutu te eloko eza kati na yo serviteur il faut kobatela yango parce que soki obateli yango nde kotinde ke un jour zamba peso capacité merci beaucoup eloko oyo akoki kobatela kati na ye eza saint esprit oyo ezotinda ye po asalela Nzambe parce que saint esprit elingaka désordre te Nzambe azoyebisa Moïse yebisa bana Israël ndenge baza wona ngai Nzambe na lingi bango mais kati na bango bazotosa ngai te bazotosa moloba na ngai te balongola mutu ya kala balata mutu ya sika po ngai Nzambe na yeba eloko ya kosalela bango c'est-à-dire que eloko ya mabe kati ya mutu ndezo sala ke Nzambe azala musika na mutu. C'est pourquoi nous avons des serviteurs ya Nzambe soki oyebi ke osalela ka Nzambe kozala ka mutu oyo aza tout précédé parce que mutu ya sala ka Nzambe il faut azala na maîtrise pour ayeba ndenge nini na koyi kokoma na suka na musala Nzambe. Merci vraiment. Siko na musala Nzambe nde bosala ngo ba difficulté nini bokuta yango na musala Nzambe ba difficulté nini ba tentation nini oko expliquer biso vraiment. OK, merci beaucoup. Na musala Nzambe tokuta na kana ba difficulté pourquoi ceux qui ont la vie de prière étaient yo serviteurs ou servantes ceux qui ont la vie de prière étaient yeba que bakoluka yo et pas Satan bakoluka na sens nini okosambele la mutu olongoli esprit mabe tango ozolongola esprit mabe wana esprit wana soki elungwe na nzoto ya mutu etikie kokanisaka esprit wana ekeyimba na moko te tango mosusu ekotela quelque part ezeli yo pour que tango yo kobima pour esala nini esala yo surpris Yesu azokota na azana ba yekoli na ye na boîte Bible est que akiti akayi kokuta na mutu azalaka na kata cimetière. La Bible déclare tant commis place wana mutu wana azalaki na esprit moko diabolique kati na ye. Mais tant présence ya Yesu commis place wana esengeli ke mutu wana azo lobiko azo délivrance. La Bible déclare Yesu abandi ko déclarer kolo ya mutu mais mutu wana esprit mabe ezali kati na ye esengi Yesu autorisation. Te kobenga na biso ndengona parce que tozana bisiki ya kokende te la kisa biso bisika biso tokoyi kokende milumu mabe wana esengi yeke e bakende ata na kati ya ngulu c'est-à-dire que esprit mabe soki elati mutu ekokende mbala moko te bon ça dépend mutu parce que soki otali lelo bato ebele bakomi kosalela ba biloko wana neti bangulu wana bamoso bazolia te ça dépend mutu ndenga zomi yo keleke ngai lokola ba esprit mabe ekotaki na ngulu na koya te wana eza bangulu ya kala eza bangulu ya lelo te wana eza te po mutalinga ngo to mutalinga oteke no ba kota na kata bangulu wana babota mulima yolimo wana eza kana kata bangulu yango ngo balinga walia ngote. Oui merci au moins esprit wana ekotaki na bangulu mais tant ekotaki na bangulu milimu wana esali ke bangulu wana etela ma place wana te ba memi bangulu bakeli na bango mbango bakekota na kati ya mai ngulu wana ezalaki lisusu te ekufwaki ozomona bangulu oyo ezalaki kaka place wana nde ezalaki ekota na mai ekufa c'est-à-dire que bangulu mosusu etikelaki te na moma wana oyo bangulu tozala ngo mikolo oyo eza bangulu mosusu oyo Nzambe akreya.
Vraiment. Merci évangéliste. Mutuna ya suka, mutuna vraiment ya suka eza. Est-ce que au quand tu rappelles mon kolomoro boyo, yo pour se rebeller na yo, OK, au sali no pe loro na yo moko boyo, nga pe na créer bon na ngai. Neni na vanda na ye, nga pe na créer ma bonza pe ko traper koto. OK, merci beaucoup pour la question madame Mutuni ngai. Na yebi ke musala nzambe et pour na biso awa. Na yebi ke papa na biso ateye kabiso ebisa kabiso ke biso tozana posa ya élévation. Élévation est dans le sens mi-balé. Élévation est dans le sens, il y a liboso, est dans le sens, il y a normal. Il y a mi-balé, est dans le sens, il y a rébellion de l'olingo au chokoloba. On te mosso soit sali que, ngai fo lelo, na zo batu na ngai, na kende kosala ngapi, musala ngaba bana kopesa ngama boza. Oui, oui, ezala kanango. Mais yeba que so kinzambe, abengi mutuke, lelo, nazo telemisa yo, o bana intervenir, o zala pe na place na yo. Yeba que, et que senina mutoyo asali rébellion na kati ya église. Pourquoi? Parce que mutoyo azo yiba na kati ya église, ayebi bana na Nzambe akei na bango, yeba que soki Nzambe aza na yete akokomisa bango na sokate. Parce que biso toyebi musala Nzambe et pas na biso soki na azui de soya que lelo il faut na sala naza na place moko ya kobanda ko sala prière. Pour nous, nous avons fonction dans l'église, nous avons président et intercesseur, nous avons awa, nous avons soko lingi qui est to bonde, to sambe na yo, to sali prière ndenge nzambe akorienter biso, ti ndenge to koma na suka. Mais esprit il y a vu des prières wana ezaka na biso. Tant vous ko kanga biso bo libo me kangi biso, to ke ata atana wenzi, to komi ko intercéder, to zo sala prière. Ozo wana pe batu bande meli biso, to yena bango na église. To sala ka rebellion, mais ça dépend basali Nzambe ndenge bakomi ko salela Nzambe mikolo oyo soki ya mwani ke na kata église ba tu 5 ou 320 balingiye wande ko bana ko sala intention zo yebisa bango po basala bakima bakende ko sala musala na bango mususu. Vraiment merci mingi to komi na biso na suka ya émission na biso ya lelo moi bambote na bato ba kolanda yo numéro de téléphone na bato bazana pour ça ba contacter papa Esaïe so ba wosa ndenge nini. OK, merci beaucoup. Na pesi balandi nyonso mbote oyo bazolanda biso na tongo ya lelo upoko ya lelo. Ba nyonso bazolanda biso na pesi bango matondo mingi kombo nanga eza évangéliste Kasonga Esaïe, moi ya chef de terre, pasteur Daniel Mukendi di kalu ya Shadai, papa na yepe okiste mwimpa mutukana na Nzambe. Soki olingo yo kandenge to sambelaka yaka jeudi miracle tozalaka awa kobanda tongo tipo kwa pona kaya intercession. Soki ozana posa ya prophétie yaka prophétie ezali ya ko lukate eza prophétie ya Nzambe alobi apesio ya normal. Soki oye okozwa yango pona prière ya intercession okukutanga mutala telemi awa naza président ya ba intercesseur. Yami balé na pesi ba onyo sotozo sala na bango musala na pesi évangéliste Sylvain Kabeya Mbote na pesi Benjamin Mbote na pesi Petit Jedawe Mbote na pesi Flamme Muyembi na biso na kata église na pesi Mbote na pesi papa nanga Moboti na tikala ko bosala yete na pesi pe batondo mingi parce que andimike na moment oyo tozala pe na lo sambo ndenge bazala na biso na bosala pete mama na ngai mwasi na ngai abana oyo abotelinga bana mibale komo na ye Marie Misengabu na pesi Mbote belé ndenga zola na biso mwana ngai liboso Daniel Mukendi ya mibale Daniela na pesi bino matondo ebele. Merci vraiment. Nasir au petit numéro ya contact. Numéro ya contact na ngai eza 084 990 15 084 990 15. Wana soki obengi okoyoka ngai soki ozana posa ya prière tokosambela na yo elongo boya ebele. Merci mingi, merci vraiment. Merci mingi vraiment. Nana Sirbo c'est plus mingi na émission na biso ya mokula lelo to komi na suka vraiment. Babi toujours abonnez-vous massivement na chaîne Abino Mosako Lishako TV, abonnez-vous massivement et puis sa voisin à s'abonner. On va s'abonner dans Tebisa et Ozelanine. Abonne-toi sur la chaîne Mosako Lishako TV. Non, c'est ça, vous pouvez sans dire un grand bonjour à mon boss Michel Chako, le pasteur Michel Chako depuis Canada. Bambote Noé Belena, Maman Gina,
Maman Gina Dembo bambote no ebele na bosante molongani ya papa Michel Sako, maman Julie Punga Sako bambote no ebele na maman bambote ebele na maman Agnès Dembo bambote ebele na molongani ya maman Gina papa Emmanuel bambote no ebele bambote ebele na Charlie Kalombo bambote vraiment ebele.